Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndegnaïb Sarabinoga. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Avant la banda émission Oyo Nazali ko souhaité binonio surtout balandia 5 minutes avec César Ngadi. J'espère que vous passez réveillon et à Noël malamou. Donc vraiment na souhaité bino joyeux Noël. Donc ndeka na lobby, j'espère que les cas qui malamou bobi Noël les ali fête moko ya famille bo sanganaki binonio sous na famille zali ki occasion beaucoup tanana banana bandeko bolia esika moko ndengi tokoma ko fêter yango awa. Biso mingi na kisasa baki parande mingi feti ya bonne année awa ya Noël les ala penza mingi bokutani bolie ensemble en famille. Donc vraiment une fois de plus donc fête malamu ya Noël et puis tozali ko zela ya bonne année oyo ekomema biso na 2020 yangonde ekomema makambu na kati ya politique mboka na biso place elengi ya politique ya mboka na biso ekokoma place médiocre toko déboulonner bango na ba traite bazali pembeni ya président de la République po batu mususu pe ya côté na biso baza kosala nyamu donc toko sangisa bango na sac moko pona ko déboulonner bango. 5 minutes ya lelo comme vous pouvez vous en douter. Comme il fallait s'y attendre boye bake na ko tika dossier ya Mozito jamais Adolphe Mozitu parce que lelo Adolphe Mozitu a commis ko pesa batu ba leçon or yé azali mal placé ya kolobela makamba mboka parce que pour rappel nazo yeb Sabino premier ministre oyo yibane tu Mozitu azalité na ba premier ministre tout babima ata Chibala zo lande na sima parce que Chibala zo concurrencer Mozitu na koyiba parce que Chibala a sorti dans les néants donc mon fouteli a commis na banda kusoki combien donc Mozitu après Mozitu ezali Chibala na koyiba donc sikoyo nazali ko lobela boyebi donc personne n'ignore que et panzanaki na ba réseaux sociaux surtout que Mozitu a déclaré que bisona Rwanda il faut guerre donc tozo pe Rwanda ndambo Rwanda to kotisa kaka Rwanda nakati ya mboka na biso Congo yangwana na lingi nanu avana loba bo yoka bino moko na munoko na ye oyo Mozitu lelo akomi opposant oyo akomi koloba po nako lakisa Félix Antoine Tshisekedi musala oyo yazali ko sala munene po na côté tout ya ba pays na biso limitrophe tozonga bien surtout na Rwanda bo yoka bino moko oyo Mozitu alobaki devant la caméra na conférence de presse naï. Mon opinion et que la solution à l'est du pays, c'est d'abord une solution de la défense et non pas une solution sécuritaire. La défense, c'est qu'il faut régler la situation avec le Rwanda. Régler la situation, il faut faire la guerre au Rwanda. Si nous voulons contrôler l'est de la République, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais pour faire la guerre avec le Rwanda, il faut une armée, d'où il faut un pouvoir fort, avec des bonnes finances, occuper le Rwanda, à la limite annexer le Rwanda au Congo. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas fin aux questions de sécurité. Donc il faut d'abord la défense. La défense, c'est l'option de la défense qui nous permet d'avoir des solutions sur le plan sécuritaire. Pour faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, administrer le Rwanda, annexer le Rwanda. La CPGL ne peut se faire qu'à ces prix-là. Les Rwandais, l'élite rwandaise aime tellement le Congo, les richesses du Congo, qu'elles viendront. Exploiter ça avec nous dans le cadre de la CPGL, après qu'on ait réglé. Comment vous pouvez, vous, élite congolaise, vous journalistes, penser qu'il est normal que les Rwandais influent sur la politique congolaise? L'Ouganda influe sur la politique congolaise en disant nous voulons tel plutôt que tel, ainsi de suite. Et que nous ne sommes pas en mesure de dire qui nous voulons comme président au Rwanda. C'est parce que nous sommes faibles. Les premiers défis, il faut les lancer à nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas une armée, et nous n'aurons jamais d'armée si on n'a pas une bonne économie et par conséquent de bonnes finances, pour être en mesure de financer notre armée. Le Rwanda va se discipliner de lui-même.
Nous pourrons faire la paix déjà en organisant notre État. D'où les principes de la solidarité qui doit caractériser nos rapports au sein du peuple, au sein de la classe politique. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir légitime capable d'organiser l'économie, d'avoir de bonnes finances et d'être capable de financer une armée pour que les Rwandais se disciplinent. Tous nos voisins qui nous importunent. L'intégration sous-régionale qui est une nécessité. Qui aurait pu faire que les Rwandais viennent au Congo par la grande porte? Pourquoi les Chinois, les Asiatiques, les Indiens peuvent venir investir dans notre pays, pas les Rwandais, pas les Ougandais? Pourquoi pas? Ce sont les Africains et les Congolais, de manière générale, nous sommes africanistes. Les Rwandais peuvent venir investir, exploiter. D'ailleurs, les 10 000 ou les 5 000 ou 8 000 kilomètres carrés qu'ils veulent avoir et qui n'auront jamais, en tout cas qui n'auront pas dans la paix. Et la guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils ne l'auront jamais. Mais ce 10 000, c'est peu par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en venant au Congo. Mais pour cela, il faut qu'un Congo solide qui sécurise les intérêts des communautés, qui sécurise les intérêts des citoyens, qui sécurise les intérêts, y compris des Rwandais, des Angolais et tous les autres compatriotes africains qui peuvent venir au Congo. Il n'y a que dans la paix. Il n'y a que dans le respect mutuel, il n'y a que dans la sécurisation des intérêts des communautés locales, congolaises, rwandaises et autres, que nous pouvons travailler ensemble et mettre à la disposition de l'Afrique, nous Congolais, tout ce que nous avons comme opportunité, mais aussi profiter des opportunités qu'il y a au Rwanda. Pourquoi pas? Alors, pour obtenir ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Ce n'est pas en pleurnichant. Peut-être que cette guerre-là ne sera pas nécessaire si déjà nous montrons que nous sommes forts, nous Congolais, et que nous avons la cohésion entre nous. Les Rwandais pourront venir s'installer au Congo, faire le commerce, exploiter les richesses minérales, faire de sorte que les Rwandais qui sont nos frères, parce que nous, moi j'ai étudié avec des Rwandais, je ne savais même pas. Donc nous sommes toujours bien comportés. Peut-être que le cafouillage qu'il y a dans notre pays oblige les gens, les multinationales, les Rwandais et tous les autres de venir prendre frauduleusement ce qu'ils auraient pu prendre en toute transparence en travaillant avec les Congolais, quitte à ce que la part des Congolais reste au Congo, en l'occupant si c'est nécessaire, en l'exploitant ou en l'annexant au Congo. Pour qu'on fasse un même pays ou une confédération congolaise, ce n'est qu'alors que nous aurons la paix pour que nous puissions développer la sous-région des Grands Lacs. Donc, binomoko boitoyoka, donc ce que qui soni et bomara de muzito sa kufa. Donc, siko avant déjà na banda, na lingina yebisana nu muzito. Muzito yo parce que lelo ozana ba fierté. Au moni boulot yo pesaki. Tango yo zaki premier ministre ya Kanambe, tango yo zaki premier ministre ya Kanambe. D'ailleurs tozali ko mona yo na ba photo a ozo mona, ozo tambola na Kagame tranquillement ou ito zoé na aéroport boye bozo sola tranquillement. Yo tango zaki premier ministre ya Kanambe. Pourquoi boule oyo bimisi sikoyo obimisa kité? Oye penzo vanisi Kanambe lobi non, tala ndenge yo bato baza ko kufa na est, biso photo déclaré guerre na ba Rwandais. Pourquoi olobaki yango te? Oye koloba yango siko parce que ozali susu na ba fierté okomi opposant olingi obanda kosala la batu neti olakisa batu politique. Yo ozali oyebi politique te parce que politicien ya 21e siècle akoki koloba makambu yo olobi te atako tozana ngona sa motema okoki koloba yango te parce que politique comment siko politique il y a diplomatie, il y a ba négociation, il y a ba makambu diplomatique. Et c'est là que à part qui fa quoi, yo yebi politique te. À part qui fa quoi, oyebi politique te muzito. Déjà avant tokene na masolo ano tinda bato ba kende guerre na Rwanda, il faut lelo yo la biso kor ya Arma Tungulu ezali wapi ekenda wapi ya Chebe ya ekenda wapi parce que yo mutozali ki premier ministre. Na mona na Belgique muninga na biso mo combattant alingi a poser question na ba bimisio no tika tika. Donc yo avant ba doper sa biso ba leçon parce que yo ozali ki premier ministre ya Kanambe olingi mboka trop olingi bandeko no trop yango lozolo bake tokende guerre na Rwanda yo yebisa biso Chebe ya akenda wapi akufa ndenge nini kor ya Arma Tungulu veuve Nazarati lelo na Belgique soki kenda wa parce que batu ba yebake yo mutu zalaki premier ministre ya Kanambe yebisa biso to yeba siko ekenda po obanda avant to kotano na masolo ozo tinda batu ba kende osala guerre. Yo omoni musala o Félix Tshisekedi banda koti na bokonzi banda komi présent musala o azo sala ezali
pasi donc ezali ba négociation azali ko sala ba proche moko diplomatique azo kenetala siko biso na Rwanda ndeki tokoma ko solo landeki tokoma ko ekoma ko kende bien ezali grâce ya diplomatie ya Félix Antoine Tshisekedi omoni yo moko ke Kagame a fingio mutali boma ozomona ka monio donc ozali politicien te ozali mutu moko donc ya tina te bozomona ke omatina avion bozokende Goma soko bokende Beni bozomona bino mona avion ndo bokoti apozomona ke batu ya DGM balingi ba débarquer bino avion tikutu ba passager musu ba comment manquer bino bazolo bana bino ke non bozolo exabiso air botala bino moko na kati avion ndenge yindelaki Fayulu na lipasa na ye donc neti capitaine Adok na Milu donc botala bino moko neti Tintin na Milu ndenge bazokende lelo bakoma kokota na ba deuxième chic OK bango bazaki bato ba jet privé mais awa Moïse Katumbi il est bailleur de fonds abotola masolo donc muzitu na mutune bakoma kokota na ba premier chic kute deuxième chic botala bino moko oyo lekeleke bango na kati avion. C'est ça que vous faites. Vous nous bloquez, laissez-nous être avec. C'est vous qui nous bloquez. On doit partir. Pourquoi vous partez? Non, c'est vous. Pourquoi vous partez? On doit quitter Goma, Goma Bukavu. Non, ouais. On doit fêter. Et puis nous devons passer vers le Rwanda. Parce qu'il n'y a pas même de route. Donc bilement botolanda na avion donc ba ikuto ini mais ba dipon omoni ba dipon de bazala wana ba na ba fatika tête ba dipon donc mususu donc Fayulu tina moko kutute donc yekutu donc masolo kuta lo belenzate muzitu botala muzitu yo muzitu bomoni bino moko yo muzitu yo lelo za lukoloba yo lingi mboka na parce que lingi peuple na yo yebisa biso ba ngombe oyo kanamba kotisaki na mboka na yo na province na mboka na yo ekenda wapi esuka ndenge nini parce que yo lingaki peuple bangombe o bakota wana e siko e pesi bato ba maladi bato akufi yo siko lingaki mboka pourquoi obundaki te okende kobundisa kanambe na kingakati na ye ou bien ndenge nini yo yebisa biso kanambe akotaki bangombe o ya misik tina mboka na yo salaki nini pona peuple na yo ya bandundu osalaki nini pona peuple no ya bandundu lelo okoma kopesa biso ba leçon comme donneur des leçons nazali ko yebisa bino ke boyebi tangu muzitu azali premier ministre asalaki compagnie aérienne na ye moko boye compagnie aérienne wana ezalaki kaka po bomona ke muzitu azali donc régionaliste azali mutu kaka zwaka bato mboka na ye donc bato babando sa na repas nzili bayebi yango donc compagnie aérienne ya muzitu wana ezali soki komo na soki Bel-Air soki nini nazo basu te abandaki kozwa kaka bato ya bandundu donc neti ya bandaki kaka kozwa bato ya bandundu amonaki neti baza bangwashi bampangi ne bangwashi donc azofuta bango te tellement que azofuta bango te compagnie aérienne wana eye kokweya ba avion cloué au sol siko boyoka ndenge ba avion wana ndenge sukaki donc bato babando sale pas muzitu na bato aéroport bakomi koteka batola ba avion wana ndambu donc bazokata ba avion donc bazokata ndambu ti eko sila donc na batola bazoteka wana bato basalaka ba réchaud ba nini donc avion bazokata ngo ndambu yele l'avion zalaki bo lobo yokuta avion zalaki bo donc po mona kaka ke muzitu azali mutu ya kotia confiance te azakutu mutu akopesa biso ba leso te lelo tozali koloba donc soki lelo Miniemboe ekoma commune place ba Nyamulenge bakoma kovanda o baza osala biso ba masolo mutu asinyaki arrêté wana ezali muzitu tant azalaki premier ministre donc na yebisi bino ke commune ya Miniemboe place ba Nyamulenge bazali place bakoma kovanda so ekoma lelo commune mutu asinyaki arrêté wana tant azali premier ministre ezali muzitu donc muzitu azali na likambo moko yako pesa bisote donc so toke kutu musika te télévision na ye chaîne na ye télévision azwa mwana ne oya yebi musala te bon ko ozwa mwana na yo mais il faut yebake oyo zui mwana pa yebi musala donc atie na place wana eloko moko zo sala mate donc ba futaka batute donc télévision wana ezali donc mauvaise gérance donc eloko moko te bazo futa batute donc ye na Fayulu ndenge moko Fayulu kuna hôtel Kangama gérance à ma baie donc yé télévision pareil donc bato ndenge na lelo muzitu a kopesa biso leçon
a yeba ke siko tozali na 2019 tozokota na 2020 donc ma solo et komaka ya pays soki bozoyo kanate il faut que na on ndenga diplomatie puis amoni musala makasi au président de la République na biso azosala na ba Rwandais na côté diplomatie pour ba relation na biso ezonga bien ndenge zalaki avant donc Kanamba za na pouvoir amoni ndenge wana ka motema likundu yango na akomi ko bimisa ba maloba moko boy eskotisa mobulu na ba relation entre Rwanda na biso parce que Rwanda na biso kala nazo faire rappeler bino que kala tozali na ba problème te na ba Rwandais problème yoko kota tangu Kanamba ye aye système na ye na Kagame yango ne epesa biso ndenge wana mais siko il faut présenter ye atali bon non boy na boy bomoni quand même que ndenge tozali siko na ndenge tozali na Kanamba ça n'a rien à voir biso na ba Rwandais donc vraiment donc muzito azali kutu na eloko ko lobate avant kutu na lobato bi alukela biso corps il y a Arma Tungulu, il y a Chebeya, après, tu continues ma solo nae. Azalaki premier ministre na wana, alobe le roté tout moni azo tambola na zo sebino photo, bomoni azo tambola na Kagame awa. Pourquoi beteketa Kagame ata boli tata na ba kotité ou bien ndenge bitumba na ya bandina bitumba, après batu bango ya sala le roté suko azasu na ba fekte, abimi libanda comme ceux qui opposant, a comme ko n'importe quoi. Donc tozali siko ko marqué une courte pause publicitaire binomo boyebi donc vraiment partenaire na biso munene ezali traiteur munene oyo azali na kati ya Belgique Romain Ilunga oyo avanisa masolo ya makambo ko lamba oyo azo sepilisa bato na ba fête nyoso tous ceux qui obengi Romain donc oko sepela bolanda bande annonce oyo na proposé bino naza ko recommander bino mutu mususu te partout dans le monde à se déplacer partout bosala appel na Romain Ilunga. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Donc bino mo boito landa donc vraiment traité munene nazo recommander bino ye ndenge na epsa bino bozo risque na ba fête na bino bo bengisa muto aza professionnel était bato ba lié bazui maladie après commis makambo ya justice ba porter bino plainte ezali na tinate boyebi ke toujours en partenariat avec Sepela TV ezali eloko ya ba congolais Sepela TV donc ceux qui bozali nango zali na tina rozwa kutu ba option mususu na ba chaîne biso tozwa raté vraiment to tchaka maboko na bandeko na biso oyo bazali ko sala musala oyo bazali ko sala biloko oyo esengeli basala il faut ko tcha bango maboko donc nazali ko benga kutu muzitu politicien donc muzitu faulu bazaba aigri bazaba aigri bazali batu moko to ko benga bango politicien parce que bango politique basala yango te donc aigri donc na niveau moko donc tokoki to lobate donc vraiment baza na place na politique na mboka na biso te puis muzitu akoki ko pesa biso ba leso te yango bo moni ke ba master na ye ya lamuka pour ne pas les citer Mbemba na Katumbi ba bwakisi ba moni quand même que donc makambo ba lo bezali donc makambo muzitu azolo ba ezali na nzela te donc nazola que bino lettre bino mo moni lettre ba sala officiellement ba bike donc ba condamné ba maloba oyo muzitu alobaki ezali ba politicien ba ko loba boité pour bo mona kaka ke donc yebaka ke kana yo ba bwakisi yo pour dire vraiment que makambo lobi ezali na tinate donc ce qui est na epsi bino ke bon ya lingi baga c'est bon, mais ce qu'on a pourquoi Aloba qui a ngoté qui premier ministre il fallait le bango banta kalambe donc azotambo na Kagame boye bazotambo bango balé donc asali eloko mokote bongo lelo diplomatie et continue na kati ya masolo zo kene bien o bimisa ba maloba ndenge donc vraiment ezali pasi na mawa na motemba ba muzitu ba donc bato moko ba aigri balingi mboka na biso bongate oyo président de la République kolobaki donc ba ndoki ya Congo bango wana bazali parmi ba ndoki ya Congo oyo balingi mboka na biso ke liboso te mais yebarake oyo azali wana azali mwana nzambe vraiment nzambe ko confondre batu tout oyo nyoso tout balingi ke mboka na biso ke liboso te nazali ko laksa bino bomona ki dernièrement donc président de la République azu cortège na azu koti sango na mai na ba poto akiti na ba poto pona kokende kaka donc na population na o bazu problème bomonaki président de la République ndenga kene na ngabwa donc et pas ya honorable Gekoko donc honorable Gekoko donc bambote belé siga ozali vraiment exemple type ya honorable azarana peuple na ye na population na ye vraiment pembeni parce que vraiment honorable neti ba Gekoko bazali ebelete donc vraiment nazo pesa yo bambote donc vraiment continuer na musala nao nazali ko laksa bino ba image botala bino moko président de la République ndenga ye na batu donc est-ce que na période ya Kanambe kuta yebi kingabwa Kanambe kuta yebi presque kingabwa ezalaki donc botala bino moko na bilili donc neti président de la République a pesi batu elengi ba mona penza ke o azali mwana mboka azali ndeko na biso. Aussitôt informé d'importants dégâts matériels et pertes en vies humaines causés dans les quartiers d'Anou, situés entre Kingabwa dans la commune de Limete et Petro-Congo dans la commune de Massina, aux abords du fleuve Congo et de la rivière Njili, en furie ces derniers temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu sur les terrains lundi 23 décembre 2019 en fin de la journée, troisième et dernière étape de sa ronde dans la ville après la régie des eaux ozone et la clinique Ngaliema. Question pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a toujours eu de la compassion pour ses compatriotes en pareille circonstances malheureuses d'apporter son réconfort à cette population riveraine sinistrée par les dernières pluies diluviennes qui se sont déversées sur la capitale et ses environs et tout naturellement d'envisager des solutions idoines en urgence. Bravant ainsi ces spectacles désolants et les mauvais états des avenues, Mouepou, Colonel et autres demeuraient jusqu'à ces jours inondés dans un quartier où les constructions ne respectent même pas des normes urbanistiques. Le chef de l'État, accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa, du député provincial Gérard Moulumba Gekoko, du bourgmestre de Limete et d'une foule nombreuse en liesse scandant des chansons d'allégresse, sort même de sa Jeep 4x4 et se met sans intermédiaire à l'écoute des habitants d'Endanou. Un motif de joie et de soulagement pour les habitants de l'un des quartiers les plus reculés, enclavés et même peuplés de la capitale qui saisissent une opportunité pour soumettre leurs doléances.
Il s'agit notamment des problèmes liés au manque d'infrastructures adéquates, à l'insécurité, à l'électricité et à l'eau potable. Une façon aussi, sans nul doute, pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours placé l'homme comme la société solidaire parmi les 4 axes prioritaires de son programme d'action décommunié avec sa base. Comme qui dirait, le peuple d'abord. Selon les témoignages de ses habitants, c'est pour la toute première fois dans l'histoire que ces bidonvilles, autrefois mal réputés, reçoit un chef de l'État, le 5e président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme on le voit, très déterminé à œuvrer tant soit peu pour l'amélioration des conditions sociales de ses compatriotes. Donc peuple, il faut pas ça la différence. Liboso kanamba avant ya bazo pesa batu mbongo batu bazoya donc na sentiment na bangote mais siko moni batu bazoya kotala donc fachi béton donc na esengo ya président na biso ya mwana mboka ozomona ndingi batu bazene est kanamba ko tika penza donc place bando vanda kuna aya siko penza kokota. Oh, moi, ce n'est pas ça, la Bible, on a ça, on a intérêt, mon robot, azo boulé, si ma cabelle, mon chaînette, cabelle, mon bongo, aéro filmé. Non, bouta la présidente de la République. Aïe, bon, moni cortège, donc, voiture, donc, jeep présidentiel, banzélé, zali, kokota, banzéla, moro, impraticable, mais à Kotipo, à la Gisake, azali, na peuple, na ye. Donc, Yangwana, Tozali, qui insistait dans 5 minutes avec César Ngadi, qui sous les 31 présidents de la République, à s'adresser du sous na bandeko na ye ba congolais na peuple na ye congolais mais tozali ko senga président de la République yambalo betangwaka yambalo français oyo lobaki na palais du peuple yangwana oso betaki oyo lobaki yangwana siko ezali kamu yangwaka donc au vandisi peuple oyo ase ba mama zandu ba pousser ba wewa donc batu ba vandi oyo ba rozoka yo direct yo za kanambete yo bolo bato obwaka ngwaka obwaki masolo tout oye penza bon bana mai nyenye nazana masolo so na bino bon momoni mbulo ndenge leki ça fait déjà 1 an o nga nazoki pouvoir makambo ezabo bon makambo ni bino bozana ngo oyo ezo déranger bino est-ce que yo obanga ba question o beti penza discours ya lingala penza discours meeting penza ok penza stade marti wan e ko tonda parce que bato bazoya bango moko peuple na yo penza et comprendre to longola ba zone d'ombre o mususu bato bazo kanisa na mitu na bango parce que donc bazo comprendre te donc vraiment to sengi na yo donc meeting penza donc oye penza ke bana mai nazana masolo so na bino oye penza ta na nazali kamba loba pan aye loba alobi o répondre nazomuna question ni nango oyo ko répondre te parce que yo za na yo na transparence na yo donc sengi nengo pa penza discours wana batu tout ba kota na kati na epse ko kaka donc ba j'ai tué wana je suis il est wana donc ba moko batu ba comprendre ngo te. Donc vraiment to sengi na yo donc meeting penza meeting au 26 bayaya au 26 peuple na yo au soina bango na ndenga bana kin donc fara abu pia donc ce que tozali ko confirmer bino to confirmer bino que na janvier le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fachi béton à Rosana kati Angleterre donc bon ba programme tout donc équipe na bisope et ozala kuna donc vraiment confirmé nazali ko yoki sabino lisusu ba mise en garde oyo bazali ko sala kaka donc vraiment boyoka maître Wera Mukuna na ba ningane mususu ba maître oyo à Londres penza ke ba maître solo oyo ba lobby na batu oyo ba ko kosa na liboma jo wana ba ko kosa na liboma na kanisi donc na ebité bolanda bino moko maître Wera Mukuna na ba ningane ba maître oyo ba lobby concernant arrivé na côté sécurité président de la République na Angleterre. Awa tozana kati Angleterre na minute na Angleterre tozana ba grand maître o ba simbi pendant Angleterre bo baza message à repérer pour arriver à président de la République Félix Tshisekedi bon ba maître est wa ko lo banana ko lo pour arriver à président bo lo bini pour la mobilisation bozo banini vraiment pour arriver à président de la République na kati Angleterre bon na si to lo bela ki déjà et puis tozo continuer kaka c'est pas qu'il y a ça chaleur. Donc, équipe, il y a un maître et un goyo. Et puis, Bamsusu, Bazali, bon, on a une vidéo. Mais là, vous avez la c'était que jour où on a les 20, au président, donc ils ont moto, l'icolo à moto. Donc, des fois, tu as de presse qui on a, donc on a méchant au Saranate. Yo, Mouchopi, ceux qui ont la ceux qui ont la donc, il y a une commission de Samasima.
tika train les capots qui au calé train yebaka aux la raser ah ils ont ngomba likolo ya ngomba donc fire quoi équipe yango toleka. Ok, Maître Babo, quand se présentait peu au bas pour arriver à présent en Angleterre. À qui qu'on a une mobilisation, Maître Babo. Babo te oka kapete. Maître Balbo aliko febende. Ya Prince Luba konza activiste. Akata zone rouge. Ah muto pinza coup sur le terrain quoi. Donc tous les cas pour na koyebisa peuple congolais. Mwana mboka. Yewana tsa président Facha Zoya. Au président to nimiye pena motema ofungwama. Donc boya ebele na kata zone rouge awa mobulu ezala te ba jezala te po soko ye na ndenga mobulu biso mto contrôler yango. Mto aboya yango azati. Donc moi ba mettre nde to za biso mto contrôler ka ba msusu kutu baza awa te. Baze belé donc to Chapenza, vie nabiso, carrière sportive nabiso nyonso, carrière militaire nabiso nyonso, na compte ya sécurité à mokonza mboka, pour tous aplasir que mutu nyonso akoyana azala à l'aise. Mais soki yo, ngungia swaki yo, okanisi mpuku, oningyo bima mbangu oya, kebo ozwanzeta liboka. Comprendre? Mkoloana, quoi ça mobulu te so pena ça mobulu donc okuta na ba façon na nzela donc est très dangereux donc boya ebele boya na ba bota na ba mboka ebele po grand Angleterre donc to yamba président na façon mon boye etika la histoire mais na ça que Angleterre mobimba do ba ma président Fachi check que ba mettre mususu so besoin leur bag ça pour na que boza ebele moyena bilo to bota ta ringe zate donc bobo ya mra mettre bobo ya mra président no Fachi donc ko le kandeni na K1 et ko za ndeni vraiment ba mettre na ko bag ça le kambu mususu ko ba mettre bolo ba mais ça va oza mettre chai bilanga makofi ça bino ka que sécurité za koto toujours ça bino que oya ko créer mon boulot oya ko chat des ordres awoye besika ko sukila bongo donc ndenge za boye to yamba président na biso Fachi ndenge bien alwa makambo ana besoin wa ko na biso na ba peuple na ye azonga kimia eza mama mobulu te alors oya ko chat des ordres aye ba esika ndenge ko sukila oyo za bilanga makofi na esi bino mettre chai on prépare déjà. Mettre mususu repete message ya kimia batu ba ebele mettre ya kimia batu ba ebele ba ko yamba président de la République mettre message ya kimia béton Fachi béton nous allons avoir la sensibilisation ya mokonza mboka akoya donc le 20 janvier biso tout allez sensibiliser l'onde de zone rouge biso tout ba mettre tout na ba discipline différent de se réunir pour na ko contrôler mokonza mboka. Donc, il y a des gens mais bino bato makanisi mabe beaucoup d'options dans zela na bino. Merci. Together one love, yeah. Okay. Donc bino moko boito Hollanda message ya maître Wera Mukuna auto zo pesa yembote parce que ya za président na simba Fachi béton donc ayaka tiba koto donc il est vraiment bozo mona ba mettre bo il faut bazala ebele oyo bazali na simba ya Fachi béton donc vraiment et le zo pesa ngaka mawa to koma na niveau ya kolobaka boy omoni to lelaki o liboso ezalaki Rwandais lelo tozu mwana mboka ya mboka na biso siko biso na biso tokoma kobundana tozo bunda pour président de la République ya mboka na biso ya Congolais azoya donc eloko zo pesanga mawa président de la République congolais de souche donc muta ko lo bakutu teke aza ekolo muso azate to yebi mama to yebi papa to yebi pesa kola to yebi ba classe a tangaki donc aza congolais neti biso donc toujours président na biso tolingaki sikoyo alingo voyager quelque part batu mususu ba osa soki ba beso na bango allez ba mettre Wera Mukuna ba bimi baza ko kebisa parce que batu il faut ba kebisa bango ezopesa mawa na soni na kanisi na ba mindele na be kolo mususu ba comprendre ka biso te ba lobi ba congolais baza na problème tozali na problème mais ils allaient mis en garde parce que ba Charlo mususu na batu mususu mitu na bango zo sala bien te soki balingi ba meka bacha musapi na mozindo bacha musapi na moto
ah bakomona donc bino mo botala donc maître neti maître wera mukuna donc ceux qui a joué na habité place nous allez à l'hôpital donc vraiment tous à la tranquille Fachi Béton na janvier oyo azali na Angleterre borozwa ba programme nyoso tout na 5 minutes avec César Ngadi eloko avant to sukisa eloko na lingi na yeb sabino balandi nyoso tout ya 5 minutes to réfléchir na likambo on azo yeb sabino bomoni maman Olive wana batebele ba mona maman Olive aye donc acteur akufi nana kufi aye apesi mbongo banini boyebi makambo le kana simate azu ba acteur ba comédien amemi bango na poto ah donc ye akomo mema batna poto ka ndengu wana zo pourquoi le rotaka ba chegete o bazali banda sali bango ba visa amemi bango na poto donc azo akaba siko bomona ba comédien wana bakomi ko kufa bakomi ko boma na bango na bango bakomi komitiama ba poison bango na bango est-ce que liboso na tangu ya ba André Maboke na batangu ya ba koedi banani makambo ezala kité mais siko na lingi to réfléchir penza to zala calme bato tout balanda 5 minutes bo réfléchir c'est ça na ba commentaire bo réagir maman Olive azali ko pesa ba comédien nini po a tout ça ba mitu ba koma komitia ba poison ba koma sala bo do parce que ba comédien ba zasus na tante tendenge bazali ki passer ba comédien bazali ki bato moko soudé bazali ko yokana mais ba comédien ba komi ko boma na bango ba komi ko sala makamba mabe bango na bango bazali ko wela nini donc yango na sengi na bino balandi à 5 minutes avec César Ngadibo réfléchir sur wana makambo na bino to ye bananu qu'est-ce qui se passe maman Olive na ba comédien apesa bango nini azo sala bango nini po babanda ko kufa boye babanda ko mitia ba poison babanda donc ba comédien ba koma diviser to yebite to lingi to yeba yango devoir na pesi bino yango wana donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo 5 minutes avec César Ngadi ndeka na epsa bino. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations ainsi que critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre site cleboaoriginal.com ainsi que sur notre compte YouTube. Donc boyebika ke ceux qui n'a commis na suka ya émission base ya ngonde makambu base ya ngonde comme ça président de la République tango sauta beti chitasima na Genève donc base 5 minutes to respecta la base donc toujours pesa bambote ba remerciement donc dès na lobaki ne bandeli donc batu nyoso tout oyo base mobimba ya 5 minutes na pesa bino ba joyeux Noël donc ba bonne fête et l'équipe bien ya réveillon donc vraiment comme psycho ko pesa moko na moko o quelques-uns to pesa ka et puis to konyeka ko pesa na bato ba pesa biso ba idée na bato ba edara biso na kati ya 5 minutes donc to bandandeng boyebika na honorable Ziko Mayele le député indéboulonnable yazali exemple type ya ba député o ya motema malamu donc vraiment merci Nagno surtout au Salaka pour na 5 minutes donc vraiment député Ziko Mayele bazali belete tout ça comme on appelle ba Jekoko Mulumba bazali ba député oyo bazali mité ya malamu soko zali moté ya malamu oza na sima ya population na donc vraiment na kopesa siko mbote nesika azali na Angèle Mbuyi mwasi oyo ya mbongo ebele pe motema malamu parce que koza na mbongo ebele ozo kabate mais Angèle Mbuyi ONG makambe belé projet asali masolo donc maman Angèle Mbuyi na ebsibino mwasi oyo ya liboso congolaise ba société nezali côté na bourse donc bo lukaye na ba réseaux sociaux te po azate azana tenter mais vraiment Lucas soko zui chance soko kute na ezali argent propre argent saleté o soko ya mutoki na donc maman Angèle Mbuyi. Merci Nagno surtout au sal rapport na mboka na yo puis pe na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na Lille pour na repesa la petite Nacha Lukombo ye na tika kaete parce que ye avant sa staff ya bana bakoto yo bana babotama bakoto bakola bakoto yo oli balanda masolo ya Macron ya France bakoma kolanda masolo ya mboka bakoma na mur makasi ya mboka likolo ya la petite Nacha Lukombo. Donc na kei na États-Unis d'Amérique pour na repesa Alain Yeye, donc ma solo à 5 minutes, c'est depuis Degokao, donc depuis radio, donc qui est au Boularanae, Tilelo, Alain Yeye, n'a pas message,
il y a Noël, donc merci à trop, donc vraiment na répondre qui opé donc allez y na famille no mobimba les États-Unis d'Amérique ba mbote ebele na keisi ko na kati à Londres pour na repesa José Prof à la période qui simbi premier ba mbote ebele José Prof à la période qui simbi premier moi na molokai donc il y a ça très sage donc na bateau ngana yebi ya molokai. Donc pour yesu kazaki na ba tango nous en a vu beaucoup le monde ba idole azo pesa vu beaucoup donc azali vraiment très sage et puis na mona ba traîner na comment mona comme oh mais yo ba traîner ko na vu beaucoup na mona ka bilunga na ba ndemo presque na vu beaucoup donc Joseph Prof à la période qui simbi premier ba mbote trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes na fidélité na yo donc toujours na kati à Londres tokobo sanate José Kano qui kakamene donc vraiment José Kano a sa charge na ya le soir mais il faut pas causer trop je sais quand to causer ça to komiguna parce que biso na doudoulé soir mais toujours ko kasu ya le loté donc charge ya le soir mais ozala maboko na yo José Kano qui kakamene donc na keina kati il y a Hollande pour na repé sa fridolé bon comment ba mbote ebele fridolé bon comment bon ba mbote ebele to na zakaka kuna na kati Hollande na robo sanate Wazabanga Apachabora, donc il est azali fidèle de fidèles il y a 5 minutes depuis Radio Bambo Tebele et puis merci Nanyo surtout au Salaka na 5 minutes avec ses engades. Na keisuko na katia Milan pour na repesa mbote na Mami Céline Kaindo, fidèle de fidèles il y a 5 minutes avec ses engades. Merci na fidélité na yo. Donc na rozonga awa na Île-de-France na Val de Fontenay po na kopesa mbote na mamu Adèle Yombo nabi mama oyo avandaka na bana bakizengi na bana ndundu na bana nyoso tu oyo batu balinga bango te avande saka bango donc mamu Adèle Yombo continuer na musala na okaka ozali ko sala po na ko aider bana donc par le biais ya ba ONG na yo donc toujours ka carnaval de Fontenay nazali kopesa mbote na Stéphane Jokol, le bureau ne fonctionne plus, donc Stéphane Jokol, Tosengio Salassine, donc parce que sinon donc Mawatro, donc Stéphane Jokol, le bureau doit fonctionner à merveille. Sikoto Keina Katia Kinshasa pour na repesa mama sociale Niki Nyanga. Déjà so babenyo mama sociale, oza motema boboto motema munene pour na ko salisa batu mususu. Donc vraiment Mama sociale Niki Nyanga, mbote belé et puis merci à trop pour la fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Na Kei na katia Paris na Gare du Nord pour na repesa JC Diboko, yi azamutu azalaki témoin ya katia ba masolo. Azalaki témoin na katia ba masolo donc JC Diboko tant kaka moko monique est toujours bengana te mais yebake ozalaka na katia motema donc merci à trop JC Diboko na confiance na yo ozalaka nango na ngai par le biais il y a 5 minutes avec César Ngadi nazali ne sengo po na retrouver mikolo master nga ya couper auto tanga ba chipenza depuis ba couper donc Dominique Swami Dodo donc to tanga na ye ba chika za quelque part en Afrique donc a komelinge pesa inge sengo moko makasi donc Dodo Dominique Swami donc sengo trop to benga na bakalate donc to se change na déjà ba coordonnées donc parce que temps ezalaki te to benga na partie à lobby donc vraiment ezalaki sengo makasi pour na ko retrouver yo. Siko na zongi na kati ya Paris na Île-de-France na 91 pour na repesa Brice Piana ye azali na kati ya masolo ya politique ya bamboko yo donc ye barake ba municipal ezali ko ya azo bon ça masas ne déjà na kati ya 91 pour Ekosimba to yebike Ekosimba donc Brice Piana ba mbote ebele pe esengo trop soki tozali ko tango pe tozali ko mona ke ozalaka vraiment fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi donc toko sukisa na kati ya Belgique pour na repesa Lolo Munongo Bambote Belé Lolo Munongo donc le fidèle des fidèles il y a 5 minutes merci à trop naebike nzoto siko ekomi malamu donc Lolo Munongo tozali toujours na simanayo donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 2020, Kanambe a Sambwe ezali année au Kanambe a reçoit ma solo na Mbunchu Penadikosi. À très bientôt. Clément